avoir une grande considération, on est censé et obligé d'envier les grands. C'est sur cette note que nous ouvrons la boucle de cette grande émission Bueno Vista, une émission qui vous permet d'être informé, une émission qui vous permet d'être informé, pourquoi pas, d'être vous divertir et aussi vous apprendre davantage. Alors dans le cadre de cette émission, je vais tout d'abord saluer cette grande équipe technique qui est derrière cette caméra et aussi qui assure la réalisation de cette émission. J'ai dit merci comme ça et bonjour à celui qu'on appelle le Dieu Intimba d'été et aussi Jérôme Lefoulou qui est derrière cette caméra. Alors par rapport au dire de toutes ces personnes qui adorent le monde du théâtre, comme je l'ai toujours dit que Basango Tamboli partout na Mokili Mumba, que nous avions perdu un artiste suite d'un poison. Je crois que le Bandegonios soit à la Bisosko Baebi et on n'a pas voulu faire comme tout le monde, raison pour laquelle Tokitagi Pena na Katiandako parce qu'on a tout signalé quand même bateau notre que ah ils avaient pas la biso tout qui t'a sur terrain voir si réellement ce qui a été dit était vrai et voir si réellement ce qui est arrivé à ces grands artistes Charlie Nongi est affecté par mouvement et total appel ce qui mouvement Ezagi Aropanza to kiti penza un terrain avec les Royal pour faire ces grands boulots et malheureusement, on n'a pas rencontré le président Tissigo dans la communauté, mais le roi Babouche autorisé et puis le groupe, ils ont continué à vivre. Il y a quand même des personnes appropriées pour ça, raison pour laquelle tout le monde est là. Mais à côté de moi, j'ai celui qu'on appelle le chief, hein, Gelor Maviokele, donc le vrai nom, vrai plutôt pseudo Badbamesana Koyoka, Gelor Maviokele, Boni. Ouais, Moutolanga Killer, ça va, Pena. Est-ce que Ozé Basango est Tamboli qui s'est Mbaou? Oui. Sango etamboli Kishasa mobika ba réseaux sociaux ndenge zalaka nazaki surpris na ba réseaux sociaux bazo tinda ba message bazo tunanga ba question bien sûr na bando répondre bango ndenge sengeli ko répondre bango mais yobika bato babima libanda mboka bazana mwa ba doute na biso bamona biso kako bato bazana Afrique bazaka lokuta or ezaka le contraire ndenge bango bakaniselaka donc sangwani za lokuta vie de leur kufité Aza vivant malgré ils ont qui poison pena mais a été nzamba sali grâce à sa envie. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ça dit moi éclaircissement sur le fait que vous avez déjà un acte que tu es parmi bateau ba vivre événement on est les gars et là on est qui réellement. Bon et là on a ça la bande qu'on a sur réseaux sociaux ça non bien pour na bisonyo c'est lango moi bubungana masakala sora ebiga kombo beti a moni masanae mais ce que comme mabe par rapport à ndeto selango bamso mona zui nzoto ebembe mususu alati longa mutu mususu a publier muninga kufi o salango pour bénéficier nini soko salango bongo yo gagner nini donc ezaki réseaux baboma gende na réseaux sociaux en vie en réalité boazanae. Alors, mais on a dit une nouvelle et puis c'est vrai que Tobengaki te vérifie. Surtout pendant Batangola ndem tu babomaki avant. Angola on prenait moi première moi trop cool hein. Mais rappelez moi mbo kena Angola so bokomika na nzela boy makambe bandi kuna bobangi na mino bosukela ezaka pena peni na ngobino na bangoleng. Moi c'est na fandi pe on dirait ba réseaux tosela ba réseaux sociaux on dirait ba songi comme tu basela ngo trop hein. So la ndeli pena bi on dirait ba songi tu basela ngo trop. En plus ndé na sali constant. Bato bande qu'on a biso belé ba voyager ba kenda libanda mboka mingi ba songi donc arata ki songi ahwa tanga koti Facebook a koti WhatsApp ba azongeli ki songi no abanda ko sala donc nga pena de ma part eza regret makasi to sala bongo te omoni ke muninga za pena famille aza na bana na ye basangwa bongo ekokomela ye msu mama na bango place azaki brisque bobomeli ye mama et comme la moine na nchiki boy bo troublele moana surtout que babiso ezake ngal responsable numéro 2 na kata groupe tangu sangweye et ça déjà panique bana msu ba ko benga o maîtriser bango me ba msu pe ba on ndima ona onte et cause nango ya sola kufine ya bomba ka sango bon tellement nzamba za munene nzamba za bon et salami ndenge bango ba ndo lingela te. Yangwana ka o ngana ko lo banan
Alors, merci beaucoup le fait que tu aies précision et que précision on peut qu'être nette parce que nous on a parlé avec le président au téléphone. D'ailleurs, toi là, il y a eu après une répétition d'Héritier Watanabe, on a eu le temps aussi de parler avec lui. Donc, ça dit ce qui est sûr et vrai. À Koufité, nous enterrons cette histoire. On a même mouvement donc rien n'a affecté le mouvement. Mais est-ce que c'est une occasion, hein, vu que Bandegba Tungisabiso moins trop par rapport au groupe Nabiso et à Papa vit de loin. Constat on a sali na obatumusu basali ce groupe comme on aura expansion ça dit surtout cheka pièce mo na TV pièce on est comme ko simbara paf on a point mo il fait bima pièce lali marambo lali babenga pe moi trop hein babenga vraiment trop surtout pour na pièce à manso mazali te ezala ngo bongo te problème tozaki na moi muke na chaîne na biso horaire na biso to le 20h45 na Digital Congo et à ça là pour la bamarammo ba réseau moko boza ya chaîne batu ba ebi heure à 20h45 subitement ka boy ba kiti sibiso mois 18h vous comprenez ndé sala ki horaire wana ya 20h batu ba ebi na ndenge to koma 18h batu ba comprendre so horaire te yango moni et saline te kiti si pièce mais kiti pe na pièce pas 100% te ezali ka moi décalage à air ya koleka nde sali ke oyebi Congo mutu na mutajali kam na ndenge na ye na ko ya zali net vie na ngamo kanimbu yamba ya mamari mbuyamba bango bazaka na Lyon basala restaurant na bango Capi d'Afrique donc ayebsinga bi petit na nga Congo so bandimio so pe baboyi na bango expliquer bango eloko te donc Congo biso mutu na mutajali kam ndenga lingi na kwena ya sala ya lingi donc c'est ça. Mais ça bon pénaté. Mais par rapport à constat au sali, parce que tu as assisté pendant la répétition du début jusqu'à la fin, mais on a remarqué que le départ est trop. Le départ est trop et puis il y a eu suspendu. On aurait appris que chez vous, quand vous suspendez, difficilement besoin que ça remonte. Non, nous avons suspension un mois, tu auras plus la suspension moins indéterminée. Et on va tout ça, mais qui est avant. Ce qui est bon pour nous, c'est faux. Nabia, tu as dit que Nchik ndeba kata 7h30. Soko 7h30 te 7h40 au côté Nchik te. Première fois so ba observer yo. Deuxième fois, troisième fois ce que je continue. Wana 2 directeur de discipline a ozwa mbano pona yo donc a osala le moko pona yo. Ndenge mo na musala. Obi batebele dans occasion on a ibisa bano ba otanga na Nchik. Au moins, la musabiso tongo na bongisio 7h déjà juste faux en école pour 7h30 au quota. Obi que ça maman na formation biso moto e baté. Ndemo na boulot to ya tongo. Ndemo na boulot photo sango. Tango to sa bouloté papa. Na évité. Mais du moins, on reconnaître que ça biloko bino mo accumuler qui parce que déjà tant beau petit temps de jeu. Là si ça une question là ça dit beau petit temps de jeu na acteur. Vous êtes comment dirais-je pas vous avez créateur il y a des créateurs hein ça dit ils sont créatures la bino des acteurs ba jouera pas la bino ça dit vous créez des artistes hein vous créez des stars et tant beau créer bon star tant de jeux ça moins trop et comme vous répercutez pesi na bino mpandi na bino ça dit au sali mutu mutazui succès a poussa ni suma kasi na ndenge poka jolara ata so pas été au bengati so et sangani et sali mabe comme bombe te biso eza bongo te ke bo sali mutu après bo bengani bolongo liete quel que soit aux airs au salama mais il faut en discipline pe ya boulot faut respecter un peu boulot na on peut ce exemple ya kela lelo kela e ba monde entier bato tout batalaka ba YouTube na bato ba ndota la ba CD kela mutu to ayebi mais petit na fanda wa pa fanda na kisen suli kolo kuna nano ya répétition retard hein mutu sko ya kasavu bo to répéter na kasavu mutu kasavu butanga ya retard. Il faut quand même, première fois, ils ont blâme. Deuxième fois, ils reprocher les choses. Soit comme troisième fois, quatrième fois, comme une co. Ok, il faut pas jouer là, mais si. Quand suspendre Moutou et l'obité que Bolingi était. Parce que ça a indéterminé, on dirait, ouais, parce que ne connaît pas la pote, vivre, s'éclipser. Ok. Aux à côté, on a à Lava. À Lava, il faut suspendre une semaine. Et 8 ans moulaïte, une semaine étant que Kokaya bandi boulot. On a fait un tunnel. Mais tout n'a eu à côté mon.
boulot tout soko to sate ezara bo il faut ba peso mbano omoninga nga mususu bate bele ba mona ga lelo ma vieux que le chef à groupe tout tapé quelque part naza les sel na moment na biso to na période na biso na chic choc loyenge na tika lo zo suspension te na suka na ba blâme on comprend na suka na blâme parce que na rolo bate que naza scène na sala erreur te na sala mabete te na sala mabo eza ke basuki singa na blâme tant ba blâmer nga na comprendre que na continuer boité je na continuer boyé ça là mabe boulot ezaka bon yo mo conscience na onon en plus au moni belé ba oya na art lelo ba oya oyeba na bongo lelo ba osala te aye kaka ay bo pese succès aye kaka soka momi ayebi ke ba jo apoto ndeza bo balela ba momi faza la nchoto lokola nga faza boy aye na ye kaka po ayebi ke aozwa jo awa aye na bula bulote ba type ba jo pe mususu oya nga ifona le kana te fo ba momi ba mona ngai ndenge na nga ba momi ba wando krake ngai oye bulote mutu abongo siko tanga ba numona ba jar bulo ekendelaka yango nde bando ba essayer tanga ba ye wana abomela bino déjà boulot carrément il faut tous les décisions. Alors, une question, tant que tu as la groupe Papa Villeneuve, parce que tu remontes déjà vers la fin, étant donné qu'il faut tout ce qu'il y a le temps, parce que après ça, on précise Bélé, de comme je passe temps, il y a recevoir. Déjà, je salue Valérie Kamoucha, parce qu'elle, c'est ma préférée, quoi. Donc, elle est vraiment ma préférée. Et, future madame. Non, c'est pour blaguer. C'est pour blaguer. Alors, tant que tu as. Civil bien. Ça va, c'est bon. Alors, Chief Maviokele, tant que tu as la groupe Papa vu de loin, apport on a vu des aguinini, apport on a vu des années dans le monde. Il y a des artistes, parce que le groupe, tout le monde a un gars. Mais il y a bien aussi, il y a une différence dans le groupe. C'est cette différence-là. Différence na biso kaka on a kolo bato la que nyonso se passe na vie sociale. Vie sociale surtout ya biso ya Afrika. Na modèle vie sociale na biso ya Congo etambolaka. Donc différence na biso ka yangwana. To la que nyonso se passe na vie sociale na biso. Différence na biso ka yangwana ka. Mais bablo na bino babi beaucoup en placement qui sera moi trop temps beaucoup temps sur la vie de la vrendo qui a rosakanate. Zou apé comme côté pas et donc qui si vous reconnaîtra moi. Bon, obi kisi ngala robo ya onte na rondima opete so na bina robo ya onte na ebi ke kisi existaka so na bina rondima onte na ebi mingi basimba kisi sort na bango ezaka nini ya ona ndima ngote o comprendre donc kisi eza pa bato balinga kisi ngape na so mutu oyebisinga na mutu akisi ndenge nyonso ko juger etali yo ngala o persévérer na boulot na ngai na osala o yesenga na sala na boulot na ngai donc nga muto ayela nga ba bilobela pa mitali vraiment mitalié. Merci beaucoup Chief Maviokele. Je crois que dans le silité le roi toi na groupe au Pesabiso à Valoana Père aux bandeko quelques têtes autour selon moi par rapport à groupe Oyo, mais en tant que chef je crois que pièce outil aussi là de Jezaki yango kangaki pena monde entier Manso Mazali et Silagi c'est Silagi. Oui, Manso Mazali Silaki. Et Silaki donc bientôt à to banda pièce à sika titre na ngwe na Swahili. Donc bon comprendre nga na Swahili te donc Shida Aipachi oui. Shida Aipachi. Et là c'est une Shida Simbi. Te Kufi bakangi. Wala tuna ba Swahili nga na Swahili te na interpréter ngo. Luka Shabani ya mo to. Te après ça peut interprétation te parce que yo ebika te et reverser makambu. Donc Baswahili kaka Baswahili kaka mtu ba yebi en place bazali. Donc ndenge évangéliste Gimata Siloa lobaka yazaka na Hollande lobaka donc nzambe nde mutala na contrôle à tout na makambo tuninga ya kisi naza chrétien na tout à tolo teke na chrétien mususu mutu muso amona na kwa mo bona ba eboka etala loba yaza chrétien na chrétien mutu amu santo na mukilo azate o comprendre na chrétien makambo kishi wana pena ngala bula ngote na bula ngote na ndenge teke na chola ba o bazana ngo eza vie na bango ngape na osala vie na tant que chrétien donc
na habité sur na bando boa comme na boa. En tout cas, on a deux dernières questions après Toshito peut ça biso pas valto so bande comme basali parce que photo sur la paix. Tokutane to so la kutane. Bon c'est na boa qui était tant bando kabula transport le chef boa ngati. Mais chef mais alors je crois que Manso Mazali ou aussi les agis déjà na bar à l'écolo. Bige Manso Mazali zagi l'écolo. Si o ezo o nebo utu le bakeshida a ipachiwe. Shida ipachiwe. Batu bazelani na shida ipachiwe. Donc na shida ipachiwe donc base là-bas au CP là. Parce que toke na ba ligne mo boizake toke na ba ligne mo izake ah peut-être nyonso eloko sikato na ngote otokola kisana batu ba etala nyonso ba ebi pe nyonso mais ezande msusu façon to jouer en ngopé yango esala ke kangalshu batu donc bazela ba surprise ezebele o msu na lobby pété musu pe jamais robi misango bo etala ka ba surprise ezebele pela na chiflora tozo kabona poto zo bande ko msusu pe ba loba je crois que mot de la fin de l'émission au boki batu au moins numéro en contact et puis otiki biso na sentiment parce que yo na linga to kuta no masole les gars tellement mingi obi quand na kotika bat na sentiment ba oyibanga ba play belé et toi bikeza ayoti ba play belé ndeti loko moko bete saka yo to yebi na loba on peut déjà mais ba oyibanga bon modèle la fin na kolo ba kaka bande ko na biso nyonso bolinga tout vient de dire de papa vie de loin tozana toujours pour na sepeli sakabino o nyonso aloba ke vie de loin ku fils c'est faux azanvi malgré système et salamaki groupe ezo fonctionner normal o palinga abitala biso na YouTube abeti kaka vie de loin série vie de loin amone ebimsa ba tout donc na pesi mbote tout d'abord na son excellence à Mangala de Dirblin ya maman Chantal Mangala hein? mon vieux donc na pesi mbote na tête Tindai Maboko Bank na ebike hotel émission na pesi mbote na vient nga Gianni Versas apo Firenze masa nga succès hein kasongo succès malgré ko sanga koli o ndia système bata potongo o ko sanga koli ya nango temena ko bandu bwa ko kaka vient nga Kanimbu Yamba ya mama Rimbu Yamba restaurant au Capi d'Afrique na Lyon viozolo bana ubwa kayote mais yango ekokomela yo na kena ba Australie na moni master na ngai Yves Mo Colonel beba sika ucho botama kombone tel meza na anglais ngapi na anglais ya mobulu so na bina lo anglais na kuna na Irlande ba koyina yo yango na boyina lo anglais il est pas na pesi mbote lisusu ya tro na masa na ngai Manu Hippolyte Kitoko ya Laetitia Kitoko na bébé bambota trop isika bozali kuna alors toka bwana eloko mo bien tika na mo sentiment osala po mabanga na silité c'est bon de boka na pesi mbote na pire vieux Clément Dangi na Londres Serge Amba Mobutu mon père na pesi mbote na mon père Ngadia Ngadios le venya mangwaku le vieux Mukere Koro moto mo prêtre Ngadia Ngadios mon père donc mon père na pesi mbota trop na pesi camarade ya mon père Adrisha motomètre pas Vincent Piana donc na pesi ba o nyonso bolinga nga pe na Londres na ba mbota trop ma mère Medamukuna na France donc ye tokanga na binemi chaque jour ce ka atindele au code fois bandolinga mbongo nga code aussi ça on a transport yango tokanga mane binemi même mikolo tolobani na ozwa shu code noté so ngotinda tinde lamba pona ndimite lamba otinda na futela ngotike Medamukuna na pesi mbote ya shu ya trop na ba fanatique na nga nyonso ajuda social Benoît Zeku Guilin Simau na Luanda na pesi mbote trop na Luanda na Kati Lobota fi ya pression na pesi mbote na Moussa Adilson yaza na Brésil Moussa Adilson na Brésil olobai na nga code Adilson nazo zela kaka egoya so moni pe code mo ete o mbale kaka bana Brésil o moni ke baza bilongi ya bio tindeli ngai oteka
na oteka bango à la ville. Alors, Chief, je suis pour toi le temps peut tous parce que tu sentir que le groupe est en gestation, il y a Okenda, le temps va nous. Alors moi skit, il y a bien Mukeka. Il y a Mukeka. Ça dit moi les solo quoi. Ah, ngaka c'est lo moi Mukeka, on appelle ça tu as big it. Bon, il aura Mukeka zali obi ke kile yo ibise anga ba plan ka suka. Le pena suka mbala simaso na eto beta masolo. Oui, bon. Et donc, on a shuka minderi bataraki ba remarquer que Kimuyibi est jamais cash na monde. Barbino, il faut baisser la machine moko kanga miyibi. Njamba la la gate ba sali se ba koti ba itidi na bango pa ba yo sala machine kanga miyibi. Ba meki on na France pour sala maki na France. Ikanika ga de miyibi. Bango babure ba chaque biso wa pena Europe Kimuyibi eza mukie to kitanango na Afrique bakena una Nigeria boy ikangisa 50 ba ai chaque machine au Japon na Afrique ba yena wa Afrique d'ici boy ikangisa 70 ba chaque Afrique d'ici de l'équipe Nigeria ba bon ya shuka photo meka una Congo bandeko mindere wana basale fort ba yena machine awa na Congo bakena ngo wapi na Zandu na Grand Marché ba déposer machine kanga miyibi mundela beti tour na Rwakadinga ya uzonga boya kuti machine kanga miyibi ba yibi yango donc machine ke na Congo ba mo bagangi sike Congo toi ki muyibi élevé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chimavega. Alors, Naval, je crois que tout le long, les temps peut tout changer, plateau, tous bande comme sous. Ouais, tout cela. Et ça la rappelle bien, et ça la rappelle bien. Donc, Bambo, tu as trop pena na bao, Bunyon, Sobolanda, Rabiso, Nayomo, Killer. Caméraman a déclaré na bois Kaeme. Jérôme Nani, Amta Loufou. Merci beaucoup. Alors, Jérôme, nous continuons notre bonhomme de chemin. Le temps peut tout le monde comme sous ce bigan et Salara. Pour tout ça. Bien, nous continuons notre travail. Nous allons prendre quelques artistes et avis de loin, quelques-uns. Le temps tout seulement très rapidement par rapport à l'Isolo Ningezaleli. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Quand nous sommes là, ils sont qui na terrain pour Panzani parce que président Koufi est au coup tabino. C'est qui quoi? Pour te reprendre, tout vient de dire. Tant que nous sommes aussi dans Nzambe, c'est-à-dire dans Nzambe. Donc te reprendre, pour Nzambe, nous sommes battus la biso. Tout jali. Nakolo barato zali to panzani te yo moko monyango. Donc pas de commentaires. Tous en abusé bon uniforme santé kitoko. Mouvement qui est très bien. Toujours vrai na biso na ngolo Nzambe wana mokende lobaki mais ezate o Nzamba lobi. Pour biso to uti na Nzambe. Donc c'est un peu ça. Donc tu comprends que Makambo toi les agents lokuta mouvement est bien et bien en forme et Makambo qui est dans liboso. Ouais, Makambo qui est vraiment liboso parce que quand on est au banda on est aux allélo donc ils ont comment n'a pas. Donc ils ont comprendre le quoi Moussala Nzambe pour ngana Moussala Nzambe. Le quoi Moussala Nzambe n'a comprendre que non il loko moko ba liboso yango obstacle fait comment. De le coup habitude d'être Boukimi Rwanda à Jéricho donc toujours quoi franchir ce qu'on a terre au et la Kemi na biso. Donc 2017 matambe na biso ezali na kati année au mokelezo c'est le monde ngo parce que tout suite franchi derrière la limite. Donc c'est un peu ça. Alors mbote na bato ba yebi basola mbote. Ya mbote zanga raté pour baza belé na mokili ba otala biso na banio na Angola Syria mo ba mobanki. Ngai office merci pour la félicitation na yo. Na poussa panja musika kuna na kati sa kati ba baleminene na commune États-Unis na zo mona Francine Sea. Aux années de Kunayo, fils c'est les pasteurs, au monde qui n'a maso mazali, na talumpandia France kuna na zo mona kuna tanya d'Israël, ba bazana ki sangal ba na biso na ba site par-ci par-là, famille Mobimba, na zo mona Peter Mvoamato, Nathalie Makengo na Brésil, biso ba toujours est vrai, ba mbote na bino surtout, soutien na bino beaucoup plus. Au boyoka qui est bongoté, tout ça bonne santé, présence zali biso zali, il y a mingi ya malamu ezoya na auto zo bongisa. Donc il faut sentir que ne qui dégâts, donc loko moko boye, auto ndoko bongisa, ndé ça qui obstacle ne koma. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Alors papa Kelly Asfat, hein, papa Kelly, ça dit papa Kelly le cœur de maman Cathy, le patron de la Dom Netto.
on me dira que Kinshasa Kalaté, c'est dit, Naza déjà, et il la Papa Kelly, hein, le cœur de maman Cathy, Papa qui est le cœur de maman Cathy. Ah, ça là, on a tout cela. Mais dans la cadre, on a lu la répétition dans les autres qui pétaient. Papa Kelly, le cœur de maman Cathy, hein, le patron de la Dom Neto. Je crois que tout ça, on a lu la répétition à vie de loin. Et on est en train de parler des artistes. Qu'est-ce qui c'est? Bon, tu as dit tout sur la précision, tout sur le groupe Panzanité, acteur Bazali. Alors, tout ça, on a Joëf. Tout vient de Dieu et ko Panzanate. Taka nyoso uta et pas Nzambe, donc Panzana. C'est que Nzamba zate, le roi Nzamba zate donc tozali quoi. Tu retournes zelo nani? Ah, tu vois vraiment nuance. Hein? Moi, j'aime la nuance et Zoya. Donc, il y a le coin de Nazana, Killer, ça. Ah oui, comme on est à perdre, la maison de l'ingaraté, pas Panzango. Soro bousillé comme ma père, ma bête. Faut pas massacrer. Killer, si. Ah, Killer, si. Voilà. Surtout qu'on appelle maintenant Killer, si. Je me sens un peu noyé. Hein? Vas-y. On est à Bilo, oui. Prochainement. On jouer, mais. On dirait le roi, moi, on a invité quoi, on est mon élément parce que tous interprète dramatique, tous cinéaste. Donc ce bâtiment caméra n'a joué, incarner personnage, donc na Shida Ipachi ouais, bakozo apena na nuance. Alors merci beaucoup, je crois qu'on va se fixer en avec toi tous au pena yomo tous sur la pena parce que toi qui na compte à groupe les toi tous au bandego mususu, moi 2-3 personnes m'ont opé sa mbote. Ouais, bazali mbote na ngai. Mingi na envers Apoka Sanji. Il y a eu un goyo Dasha, hein? Dasha Shabani Djogo. Il y a eu un goyo na kemuke na Italie, na moni Yves Membe, mon conseiller juridique. Na kemusika na États-Unis d'Amérique. Blanche, hein? Cap, El Capo, Penakini na Robo Sanate, la dame qui fait la fierté de l'armée congolaise, capitaine Amazon. Ouébigé. Et sous la bossani moutoue au sala faux makasi. Pas vu de loin, aux Ats. Père Nanga, Charlie Nongi, quand je te vois, je me sens un peu. Merci beaucoup. Merci. Je manque les mots. Je suis perdu, moi. Merci, nous continuons avec notre tour, parce que nous sommes encore là à la répétition. Et le temps, tous les acteurs, ça dit, le roi groupe Koufagi, photo coûte acteur bas soleil, ça la biso bien. Oui, bonjour, Boni. Bien, donc on a vraiment donc il est les grands journalistes à Mboka Oyo, Masole Bandi le Lotetina Lola vraiment koto yé soit vandara, koto Nzamba Zalara yo peno salara me formation vraiment il y a monde à Jésus. Vous mettez aucun bien. Vraiment vous mettez aucun kitoko présent dans la vie de loin bonne santé, ba rimer et bimé belé, ba na poto ba na Angola, ba benginga, ba kumelinga na ba Facebook vraiment que vie de loin daé. Non, vie de l'eau a envie, bisope bananae, vraiment tatoukan c'est bousso ya mbongo, il y a vraiment donc il y a l'aise vraiment makasi. OK, alors trop le romo bien sexuellement battu ça bisope. Et le romo il y a bien boué. En tout cas bande kutubu za Luandanga na poto mira luau na Brésil na nadi miere na Luanda. Papa moko boyi amesana kulwambila bana nefu fois pio. Chaque tongo bana mwana fa kene classe il faut adia fufa pio bandeku mwana kena classe professeur za kupesa cours abandi kupesa cours alobi lelo tuza kutanga désert abandi ku expliquer na désert isika tuvanda kana désert iloku moko izalaka kuna te nzete ezalaka te ngungi ezalaka te memia ezalaka te iloku tuna désert izalaka te mbala moko mwana wana abandi kulwala na ye aza yuka professeur makamba za kulubato bandiku bana songi pe ya classe bazanga te celui-là là aza kulwala balwa musi yo ngala za kupesa cours mais yo uza kulwala kuma passe au tableau montre-moi où se trouve le désert en tout cas bandeku mwana manti na tableau aza kutala ataja sa mona déserté professeur alataki koti alubi naza kulubana yo uza kusala erreur nazo montre-moi le désert professeur alungula ki koti atena se medio hein uza kuluandanga yi mwana tadi boya tadi na gauche atadi na droite ayekaka ipai professeur avwandaki agangi mes amis bana classe banga mes amis. Voici le désert. Professeur voici le désert. Donc banda wana tilelo mwana wana na classe akendaka lisusu te bandeku bino tuluza na posa ya kubianga tatuka sebuso ya mbongo plus 243 89 73 68 354 89 73 68 354 vraiment na dingi bino tubana ya mpoto mkinzi mubimba gardez votre cadence. Bonjour. Bonjour. Biso te bigi groupe ça au Panzanati.
Mes réponses, c'est ça déjà. Justement, tu as tout le monde Un groupe est superposé. N'habité au Panzana par rapport à quoi? Président Koufagiti. Ah! Vu de l'eau à Koufi, ils ont férié. Vu de l'eau à Koufi, ils ont vraiment férié. Parce que Yende aza Nzambe aba comédien, on a écouté des commentaires, tu vois, donc à Koufi aza. Alors qu'est-ce que les gens peuvent retenir et puis promesse Moro dans les jours à venir par rapport à Pichu et Zoya? Ce que les gens peuvent retenir, c'est que rumeur, bon, on a ces peliers, Moro qui est vraiment sur le terrain parce que rumeur, bah considérer un mbala mon côté, rumeur, bah négliger un mbala mon côté. Et ça que le président a dit moi pour ma santé, à qui cause traitement, mutumsu dès que gars mon aki. Poison pour ma santé. Azaki empoisonné. Justement, il y a un des solo bamati. Oui, Azaki empoisonné. Mon billet moko après ko uta end ko traitement zonga qui allait na TV. Alors ben non autre chose traitement maintenant ça va na kufité et tout. Akufakité. Ba tu encore retenir que bisonde babantu likambu ya interprétation. Mutu muso obeta lisolo o azala kita yebiti lokwa yeningi ye muta vivra ki jour vie de la zo sans poison, jour vie de lo akufa ki jour bagenene na morgue. A confirmer ngana zala na bus na vani na sima. Mutu azo yiloba. Mama oyo Olga Kabelo yende mo se vie de lo ndako. Ya uta na bakabelo na Angola ekoteka na Kinzambe. Ce n'est pas ça. Et ça peut le roi liwa vide loin. Jour batu ba obenganga na matadi ke non beaucoup feli mes condoléances ou to vena président awa to kanga ni ba photo. Na yebisi leader ngapita. Congolais monde mobimba bo retenir les kambu ya interprétation. Et pour na pièce ezoya bo vivre ye moko. Ye kutu mto banda premier épisode biso to ya sima. Bo mona ya zana. Nga divana na confirmer bino boy. Omoni mutu so za mutia mabosa ka mutia mabe. Yo zolo kila mutu liwa, hein? Pozwani, ozwi ne lokoti. Bonga pena samba ki penza kili ngama na so bapele, bapele belé uti na bato poto. Tine tazi ba benga adiva to ki ba muso ça a benga présenter ba condoléances ngabi yani au président no vidéo na kufi. Waouh. Oh, na sécurité président na ngaza en vie, en bonne santé. En tout cas vraiment malgré tout papa nanga to les étape mo vraiment ya pas si mais si quoi ça penza bien makasi pe akufa lelo ti pe akufa ka lelo ti wana nga di femme na lobiango akufa lelo ti kokufa ne fon nzambe ne penza bité vidéo lelo no osali trop okufa mais akufa lelo ti. Alors il faut pas tout nanga autre tout se fixer rendez-vous tu retourner dans tout ce qui est là tout le bagam bang journée. Bon, Nazali, c'est quand Bengingaï, c'est divan, on a posé bonnet tout seul, non, Nazana a dit. C'est bon. Alors on va se fixer déjà après cette émission. Moi deux non, le moins bien beauté. Moi deux trois. Na pesi bambote belé, babi na koti na kata Barcelone, hein, Dani Mayoko. Diva yo penza bambote belé Dani Mayoko na kata Barcelone. Na koti na États-Unis, Emmanuel Kalombo, bambote belé, Rosine Nzungu na kata France, hein, petite sœur propre ya Flore Nzungu na kata France. Bébé Leni, tata Diva yo, hein, tata Diva pesi ba gros bisous. Katima Sengu mama ya maman voilà. Merci beaucoup Diva. Alors toi aussi également on va se fixer notre rendez-vous, hein, peut-être prochainement tu vas le toi tout inspecter, tout qui t'apprend ça l'investigation tu es là. Le groupe te vérifier si réellement le groupe Panzanité votre basali beau répéter tout type de la pompe à l'image. OK, c'est pas un problème qu'il est moi je suis là tant que nous en a posé ya okutananga oyambanga lisusu. Obimisanga lisusu. Malgré vidéo là c'est bimisanga mais yo po bimisanga lisusu na nzela émission na yo moi je suis là on va s'appeler problème vraiment exaté. OK, merci. Peut-être tu voulais dire un petit mot salutation Eza moi 2 3. On est gozanga te toi bato batu. Moi 2 3 personnes. Kai wana mba mona avion avion na keti state. No mona master na ngai écoute chapeau clavier qui koufi. Na bi yo mto sala nga ba bien ba ensemble moi ba créer pas solo. Star Msani yango wana na koti na kata Allemagne master nga Arnold Kambembo nga mona obenye garçon complet ali na kitimba mona Luanda master nga grâce Pelé nga yo yebi
solisanga rando mesana solisanga. nakataki kombo kaka esala bien te katima sengu motema ya detu mangala mama ya bébé Parcil mangala tata diva peso mambote belé so natangi kwa bébé nanga tenga sama be nangola na pesi kaka beau frère kunzia mambote belé ni nel tiama nakata Paris ba gros bisous. Alors nous allons clôturer avec ces deux derniers artistes, nous allons clôturer avec Joël. C'est probable, ton émission rêve toi sur la na cadre grande émission Zalara quelle vient quelle il y a rapido na cadre rap né Zalara to clôturer na batouana moi mi balé Joël très rapidement Joël photo kabona déjà les temps tozo kabona Marc Djiboni ouais malamu kitoko vraiment na Ngola Nzambe boni mouvement ouais mouvement ils a vraiment na Ngola Nzambe kitoko mambutu biso bon soit to bandela ka question to ka panzani muna mutaza na vie na it ouais marambo ya leader ko panzana après wana ndenge ezala ko panzana ekoti te eloko ezate eloko vraiment ezate leader aza vraiment c'est bon tout le bossman nyonso vraiment ezaki to mamba sikande kuteye ba benga ngo 2m80 il y a la champion de ring it nous mon bébé champion de ring 1 contre tous de mamba sikapé mamba kasi payé donc c'est que tous bien eloko bien vraiment de bana partout dans le monde, il y a bien Makassi, il groupe tout vient de bien papa vide de loin aigle champion de ring Obino Boyebi. D'abord retrouver Joël d'Afrique et dit merci na Baron Bayebi. Na biloko moro boye Makassi. Au route ba stand up Jusqu'au faut se fixer rendez-vous to kitapna to yapna tishio on tourne une émission de 40 minutes toute la journée. Même le dimanche ou lundi na Zandako. C'est bon, tout le monde. Alors, quelques 2-3 personnes ont pu s'emboîter. On a pu s'emboîter na papa Philippe Mayunda, colonel Dani Oleko, force de frappe. On a pu s'emboîter na bienvenue au Somba. Babi l'intelligence et la sagesse dans un même corps. Bambote na yomoro killer killer, c'est un journaliste, un moro ya taille mode, on a évité ça dans la manie. Merci beaucoup. Alors, vous allez remarquer le micro au salam mouvement. Au salam mouvement pour vivre ma taille, non, qui t'a retenu. Il y a des corps à Kanda, c'est la penza pas comme il se doit. Mais vivre ma taille, non, au Sylvain, il est trop solide. Trop solide. Na cadre. Tu vas y tuer le mouvement, tu vas si réellement. En quel Boni? Bien. Mais babi, au panzana qui yo saraka. Tu panzana qui? Bana ba panzana. Kasi yango tu es to la sabato bazo tala biso swa ba groupe zero panzana. Tu on to kititi. Tu mets le bino sango to zo ki libanda. Oh. Nana ngwa ko panza groupe. Au présence à tes groupes, il faut panzanat. Oh. Le réseau côté bozo à tes groupes fait panzanat. Jamais groupe que panzana. Président Akewe. Azali. Président Azali. Président Nabiso Azali. Alors quel là? Bandeko ba otalo sona potonga linga bolo bano mingité. C'est peli ça ba ngana mo loro mo bien rapide on est au sala bien. Na c'est peli ça ba ngana loko mo. Ngutu komona ngaboye. Komona ngaboye. Kisimba Congo de bandili ya usika. Au moins de kokoti oyo donc souci. Nakosi. Na bien killer. Batu ba sepela to ba mona ngana mona mbali o ki camarade. Mais ba ebite ko sala na camarade ya boza risque. Ozo tambola na ye batu ba na confusion bazo ebate camarade yango aza mineur to aza majeur. Na bien killer kokotela ngate muta boye penza. Toke na forêt équatoriale amoni bande connaît ba pique mais est-ce qu'on a une affection nanga est-ce que yo mo répondre que là au moins pena ba pique mais ata 6 ata 7 on a une affection nanga Omoni manke nani manke yo kela nkela yangani kela elela Deko ilunga Nkela yangani. Donc biloko boye za parmi ba richesse à Congo. Nde to mona ke to na pont maréchal. Richesse mususu ye. Kisimba Congo. Kisimbi ya Congo. Mais mikolo pazo yembe. Kasi ye yote. Osanelo no mosoge zo lelo kwa nza. Lo kanezo ya mama. Nazomona. Nini? Nazomona. Nini? Nazomona mi bebe bambonga za telemelanga liboso yo. Nazomona mi bebe bambonga za telemelanga liboso yo. Ngamona ya papa simoke mbangu nakobange lokote. Ngamona ya yadelue nakobange lokote. Ngakisimbi ya Kongo nakobange lokote. Nazana moto nazana loka nzambe.
Oh, Bayaya Kakaboye. Bayaya Kakaboye. Bayaya Kakaboye. Bayaya Kakaboye. Mama pusa kuna indovika kin. Mama pusa kuna tengama. nalobi mabe ezalaka kaka mpo moto ahonoraki bataille oyo azala su na bomoi te so nalali nalamuki natali mwana oyo banzembo bafere ya bafali ekimaka omwa fo yembaka inene oyo ya bakuba inene ekonana biso na donc pepe kalaza mutu moko boye fo otikaka biloko na famille na ye puiske ahonoraki bataille oyo baza ebele te et puis oyo eza epoki na bango. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à toi, Jérôme Loufoulou. Merci à toi, mon boss, Aigle Royal. Ça dit Aigle Royal, le vrai Niamey Kilane, Balbara Michel Kombe Chomba. Merci à toi, la Rachida, la Moema, la patronne du boss. Et merci à Joël Antimantieme. Joël Antimantieme, moi, non, vraiment, en tout cas, la reine de Liège. Toi, tu es une mère avec un gros cœur. Donc c'est un cœur des mères et je pense encore à Kandem, Kandem depuis l'Afrique du Sud, Mireille Lovely Baby, et Yann Nkoy, le vrai de boss, à toi, à Papa Kelly, le cœur de Maman Cathy, le patron de la Dom Netto.